Et ceux qui ont le vraiment dans aucun moment, mais c'est les journalistes combattants, il faut dire ça, mais c'est les journalistes combattants, extrémistes, ceux qui ont le vraiment aux démocratie, liberté d'expression à mon tout, yango tozo bundala kwa eko mona mboka na biso yozo tsanga ke pourquoi ngana Alexis Batouana mais Batouana bazana doa koloba baza ba congolais ti biso donc ngana zana kona juger ba monter siko ba tout ya mukili ba moni ba oké baza bazoba merci wana biso to tsaka ba monter bongo. Merci wana César Ngadi alobi ke ye esengeli a yamba bango na banzi wana ezali ko dépendre kaka César Ngadi to zwana ndeko na biso mais papa DSV ngai question na ngai ezala ki répondu te na lingaki ndeko na ngai ayeba que il faut raisonner 10 000 fois avant de répondre à une question. Si moi j'ai dit que donc yo différence ni na Rwandais, est-ce que tu as compris les dessous de cette question? Pourquoi les gens ne veulent pas de Rwandais au Congo? Pourquoi? Tout simplement parce que les Rwandais sont en train de travailler pour la cause des Blancs au Congo. Donc, ma mission est belle ici et qui awa où les Congolais bazali penza na ba problème na ba Rwandais. Parce que toyebi ke soki Congo elingi ezwa Rwanda et kozala dans quelques heures, le Congo va prendre le Rwanda. Ce n'est pas que le Rwandais est différent, ou il est grand, ou il est quoi que ce soit. Non, il est rien. Mais le Rwandais est en train de travailler pour le blanc. Le travailleur est en train de travailler pour la destruction. Mais merci Lisa. Ce qu'on a qui journaliste la déontologie, il y a ceux qui m'ont koloba. Là, tu es en train de démontrer que même la déontologie journalistique au Yebi Angoti. Ok? Merci. Donc, merci, voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis en train de dire ceci. Si aujourd'hui les Congolais ne veulent pas du Rwandais au Congo, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas du Rwandais. Et vous me faites maintenant parler les histoires que j'ai déjà parlé. Donc, yo, musala na yo, zali kosala na poto. Ozomona te ke eza musala o ba Rwandais bazali kosala na Congo. Parce que na monique tu n'as pas compris ce que va être Rwandais. Merci et papa Nabiso Lubajwa. Non. Merci Lubajwa. Nabanzi Totika Ndeko à répondre. Nabanzi César Ngadi Topesio Maloba Ndeko Nabanzi Olandi est très bien. Merci. On dirait il tourne autour du pot. Ngana direct, alobanga makamba direct au sur makamba direct. Makambo Rwanda ngana losala ngana poto na legisa combien de Rwandais. Baz ngana legisa na garde no baza ba congolais. Na legisa Rwandais te et puis makamba Rwanda wana eza faute na ngai te eza faute César Ngadi te. Donc ceux qui ba Rwandais baza na kati ya mboka na biso wana eza ngai muna mema bango te. So ngo poser nga ba question ne tourne pas autour des pots. Je suis là pas pour lire vos pensées hein. Donc le bana nga direct donc makamba Rwanda wana ngam na mema bango na te donc nga na ba mission na nga na legisa ba Rwandais na nte na ba mission na nga. Merci. Il y a solo bandeko to kendena na ndeko oyo abengi na nzela ya telefone to permettre na simato kende pa ndeko Carlo pe e pa Caporal Kinkela. Ndeko za ndela telefone kombo pe siko zali ko benga na intervention. Merci. OK, ngande komatula mpaka na bengi awa na mboka Allemagne na question moko na tuna ndeko compatriote César. Nangina tunaye alobeli démocratie selon ye tango azoko sangisa bandeko nyonso ayoka pe bavoi. Nangina tuna est-ce que mutu oyo azali na pouvoir na Congo aza démocrate? Est-ce qu'apesaka baninga pe tant ayokaka bango ou bien azoko utiliser ba arme de force par exemple ba tuerie ou bien pour yazwa raison? Voilà question na tuna pour démocratie il faut bandana le pays na ye avant ye alobela ba peuple na o bazali na se a pour yaloba ke noto discuter sur démocratie est-ce que na mboka kuna ngai to ye nenga zana ko ke ngoloba likambo o ezali contre
président de la République. Merci. Voilà ya bakoyoka yango ako vivre combien de temps ayebisangai. Merci. Merci. Nabanzi ito papa na biso César Ngadi Olandi topesi yo maloba. Merci merci maman, donc na sengyo penza merci beaucoup parce que vraiment ngana zara na respect mingi na ba maman, hein, donc na waki question na yo. Na kansi soki vraiment Olandi, soki mboka mo ezalaki na démocratie, mbele ba combattant na batutu bato bunde la démocratie te. Donc ceux qui bato bunde la démocratie quota, donc c'est que mboka za na démocratie te. Donc Afrique qui peut belé do ezalaka na démocratie za raté. Mboka na biso pe za na kati ya pays yo o démocratie za te. Donc yango no monique bato bunde la démocratie et quota. Yango na pe na yango na esi bino ke na démocratie ande tozo bunde la biso pe awa toza na poto tozo mona ndenge zo zala to la kisabato Afrique ke biso toza na poto to yebi ndenge démocratie ezalaka tozo lingo salela ngo to mema ngo kuna na mboka donc soko sikoyo nga na komi ko boya bato baloba na komi ko linga bato baloba te donc to komi ko salela biso moko déjà tozo sala la démocratie te et donc parce que biso toza libanda eza katite donc biso to la kisabango ke démocratie na biso o tozo memela bino yango yo mututu azana droit ko loba so yo lobi non nga na lobi oui bon ba komo tuna yo lobi non pour nani ah nga na lobi non parce que boy yo lobi oui pour nani parce que nga na lobi oui boy biso to mona ba débat ba bi ba le ba vandi o ya droite o ya gauche ba potani mais o ya ke na conviction na ye o ya ke pe na o ya ye ba sukani en quai de poisson mais ye a lobi makambo na ye o pa lobi makambo na ye démocratie yango wana nana ngo yebite Afrique wana démocratie za la raté démocratie zate au quoi voilà vous les questions tout n'engagé na éviter ceux qui démocratie ceux qui collaborent et que balangana le balelo que démocratie ça na mboka na biso bien Afrique mais là vous vous trompez. Merci. Là je suis pas hypocrite ngana zo so na bilonde na solo la ka donc ils avoir na ngande na lobaka ya ngana zo le bela bilonde ndenge na solo ndenge na solo je suis pas hypocrite moi. Merci et César Ngadi Tokende et pas ndeko Carlo Toyoka intervention na e boto. Merci mingi papa Diane na bopesi nga maloba na pesi bandeko nyonso mbote bandeko lubaja merci na mbote na ona zongise yo lokola pena ba papa Kikela na ndeko César Ngadi nazala question na César Ngadi question na ngeza boyi ye na banza zali na mboko babengi France soki azala France alobela biso soki mboka eza occupation. Est-ce que va même un débat inutile ou bien se concentrer na bit moko commun une fois ce qui bokamati bo réussir bit na bino nini na bino wana démocratie ndeko kota na Congo siko oyo ya memela ki biso ba anti combattants alaki neti ye aye ko la kisa ko défier po yo moko la kisa ba combattant o la kisa za neti ko chabatu na kati ya bitumba tandis que na ndenge ngana ko kanisela ke yo ko kai kolobela ba garçon na pe o la kisa ba na film ete olobi tala bandeko na bino eloko bakobunda eza boye pourquoi yo memaki yango na télé. Deuxième motuna nanga mwa remarque moko na kosala yo wana eza mwa amalgame olingo memela biso oyo che batuni yo mwa ba question na papa Diane bon soit disant que oza mwana ya banquier moi je sais pas je sais rien na kota na kati te omemi bakombo babemba ba Tshisekedi je n'ai pas compris batuni yo ya yo siko yo komema ya ba Tshisekedi pourquoi ya babemba pourquoi tandis que kokai na yo pe ko se défendre yo moko à quoi ça sert o memela biso bakombo batuni susu tandis que motuna ezalaki directement na Ngadi yangwana eloko batu bakobenga façon na oya komema banini na yo wana olobi musique kozonga yango batu ba omona neti yo zo défier batu yo ko ekozongisa musique te soko lingi vraiment Congo ya solo yo ko chapenza que makambo evanda afin que soki Congo lobi ezali vraiment na maboko ya ba Congolais bango moko nde wana musique ekobeta nango to boy musique te olobi eloko moko olobi o batu bakosala olobi el papa Diane bakosala air moko musique ebeta na radio balobi yango bien peut-être yo kakate na kolimbolela yo balobi yango baboyi musique te mais baboyi ba concert o eza ko distraire na yo mutoza na France na badi londole oboza na France bomoni changement o eye na France te pendant ce temps que musique ezobeta te mais César Ngadi totika ko sakanaka na moi maloba une fois soko loakisi na yo face na yo que oui je suis pour bato ya Kinshasa bato ba comprendre yo osala boulot na yo mais soko zo jouer ba biloko ya caméléon air moko la exhibition ba combattant air moko la exhibition anti combattant to komi tout na siko na yo bomoto na yo
ke yo za na kanini po tozo comprendre te un Congolais oluka mboka na ye elongwa na bosoto nazong selo maloba. Merci. Merci tok zongi epa César Ngadi topesi maloba. Merci beaucoup papa Abengi Biso, hein, merci beaucoup na question na yo. Déjà avant la banda déjà nako yebisa bino awa naza na ye na tribunal te. Na ye na ngamoko po na expliquer bino parce que kombo wana e banda opesa ngai passe na motema po ba comprendre na suka o ba comprendre te kaka ndenge ba moni ngana ye ateke na changer façon na nga ndenge na travaillaka parce que pour faire plaisir ndenge na bi na minorité ya bato moko. Donc ngai na libre ya kozwa ba invité na nga ndenge na zwaka parce que ba invité na nga le loso to ti sondage bato ba koyebisa ngai bino musu bozo benga boza contre bato musu pe baza pour. Mais na yebi soki na osala mabe na yebi ke na osala mabe mais ngai na moni ndenge na osala na zo sala mabe te. Mboka eza na occupation olobi mboka eza na occupation de tout le makambo ndenge eza clair. Mboka eza na occupation ndenge toyoka ndenge baloba mais soki lelo tosangisi ba congolais nyonso tu na oya awa ba misusu pe ba ko yebisa biso avec surprise ba ke mboka eza na occupation mais biso ndenge toyoka kaka na poto ndenge biso bata diaspora puis kende baloba ka mboka eza na occupation mais soki sikoyo donc tobengisi bato nyonso tu basangisi Congo nyonso tu batu na ba question okomona pe ba misusu pe ba ke mboka eza na occupation ba surprendre biso ba mboka eza na occupation te. Donc occupation à France na balma wana ezaki makamba ndenge mususu. Donc otuni ngai na zolo bana zongisa muziki mais landa de interview wana landa émission na biso wana ngai na landa ki na zongisa plusieurs fois na sabino ke na 11e minute boko yoka Robingele avant ngai na loba de parce que comme maloba wana e comme on dirait ngai mutu na bimisa kiango na 11e minute émission soke sili kende na video wana cha okoka na 11e minute Robingele ye mutu abimisi na monoko na ye à partir d'aujourd'hui ba concert ezongi ensuite nga na 11 minutes 32 na yeko lobake na moneki tanga zolo ba batebele bandolo ba tanga ya lobi na 11 minutes alobi ke à partir d'aujourd'hui ba conseil ezongi na eti ba conseil lelo ezongi a répéter linga lisusu na 11 minutes 46 alobi ezongi parce que wera kutu bobi ke wera beteli na Hollande dona boye ba conseil banda lelo ezongi do maloba na nga na lobaki ezongi ngam na bibisa ki ona te bolanda te community ke ngai na bandi na ye na bandi bomoneke introduction na ngata na bandaki na bandolo ba conseil ezongi maloba wana e 8 na munoko ya Robingele donc na yebisi bino zwa vidéo wana tala na 11 minutes oyoka ye mutu bandako ba conseil ezongi et puis nga na répéter batou donc parce que nga na yebisi pour avoir na ngeza munene donc yango na yangai donc batou mususu ba dona ba émission na nga ba luka kaka ba donc invité ata zolo ba yoka te ba yoka kaka yangai na zoba tala vidéo wana omona na 11 minutes Grobi alobi ba concert à partir d'aujourd'hui ezongi na 11 minutes 32 ngai na répété na lobi yo lobi ba concert ezongi ba concert ezongi na 11 minutes 46 alobi ba concert ezongi d'ailleurs na Hollande après cet exemple. Merci Nabanzi César Ngadi tozali kolanda yo na bokebi nyonso tu Nabanzi wana ezali réponse na yo tokende nano epa ya Caporal Kinkela nde tokozonga na bandeko misusu. Merci. Allô, bonjour. Toza koyoka yo ndeko na biso eboto. Bonjour. Eboto despe na pesi César Ngani mbote na pesi Carlo na pesi despe Luba. Mbote mingi papa. Mbote mingi. Na mama mize na pesi mbote mingi. Mbongai nazo komona ka César Ngadi akomola biso lingala bayanke za po mte biso poto me makali lingala bayanke. Dalingi koloba na loba boye zali ngala bayanke te na loba boye na za kinwa na loba boye na changer lobe na ngate po na za na radio lisolo na loba eza kamba yanke te so ba yanke na loba onde musu na loba boye papa na loba boye ata be mission na loba boye zali kamba yanke te na za yanke te na zali devant ba congolais na radio lisolo to so lisolo na changer elobe na ngate parce na za na radio lisolo. Bon César Ngadi nga question na ngana na ozaka na demi tuna na rotuna na lobi na bo César remarque na osala minga na yebiki ba peti wana obabima na télé oyo bimisaki na télé oyo bimisaki na internet basala ba déclaration
ezali ba petit wana ba bimaki dans les néate ezali groupe bino bosalaki pour basala appel de fonds na PPRD sous couvert na bino bomba ne bobimisi bango pour basala appel de fonds pour mbongo ata ba kotinda PPRD ayebi ba petit wana te ayebi yo César Ngadi ba yebi bino bien na Kinshasa ba petit wana basaki appel de fonds ezalaki nde bino nde bosalaki yango sous couvert ya ba petit wana potamba obenda ba kotinda ba makambu eko na maboko na bino wana eloko ale boso na yebi shio ya mibale oyebi ke lelo oyo balma batraka ba nazi kilelo yebi yango soki yo zamuta klebowa oyeba ke klebowa na yo yango pe ba kokangoka na Kinshasa nazo ngisi maloba na studio merci César Ngadi topesio maloba question benza papa na sepeli nango et ko permettre nga penza na expliciter batu parce que batu ba comprendre donc ba petit on a déjà au moni bozo au moni afo funda mutu likambo au moni nga vana akize yo il faut dans la preuve au moni bandending na akize journaliste na biso DSV na kize na ba preuve na nga na epsi ezaboye alobi ke bon intabolimis ozo atize nga na makambo est-ce que bobenga ki ba petit Robi wana ba petit Gisi ba ye na radio oyo balobi na bino ke non biso ndengi tozaki idée wana ba tu asalaki ndengi wana César Ngadi na Dilondolo mais il faut pas accuser les gens comme ça c'est trop facile pour vous hein. De bazo la biso na mokili mobimba ozo accuser ke ba petit wana biso mutu to memaki bango na nango aye biso ke ba petit biso mutu to memaki bango attendez je vais te rafraîchir la mémoire oyebi ba petit wana moni Gisi na Robi il y a 2 ans ou 3 ans Kabila tanga yaki na France Kabila a dit visite mo na France o baba yike Kabila ko ya na Europe te ba petit wana Gisi na Robi ambassadeur oyo sikote o azaki intérim wana a recruté ki ba petit wana moni ba petit wana ba yaki Kabila so ya na France Kabila ozana na problème na ba petit wana ti bazali ba petit bazana ba banlieue ya mobulu ba yebi ba groupe tout ya ba mobulu ya banlieue ambassadeur na biso ya mbalote oyo alekaki wana osa intérim ye mutu azwaki bango azwi Gisi na Robi bapesi bango mbongo moko na ambassadeur balobi na bango bozwa bapeti tout ya mobulo bazala ba quartier bo sala sécurité ba Gisi wana basombaki na ba minduki bazali balati ba antibal bazaki sécurité ya président Kabila tanga yaki na oli bazue banda na oli tina hotel na ye azola laba pesi ba petit wana ebele ba mbongo bavandi wana président Kabila ti abengisa bango ango pesa bango mbongo musu awa bazwa mbongo te babengisi bango ti balandi tina Kisasa bazwa mbongo te pour vous dire que na circuit wana ngai Kabila na mona ete na yebi ambassadeur te na yebi ata mukonzi moko ya mboka na biso te pour te dire déjà que parce que bino bolo baka makambo ka bilobela ovandika na internet ozolanda César Ngadi mutu abengisi bana wana mais il faut qu'on réfléchisse na yebi bino déjà que na circuit wana ba contacté déjà avant d'autant ba ke wana tala sous vidéo moko na salaki avant Fali Abeta concert mon na temsaki Gisi na Robi Gisi na tuni bino ozali pour Fali Abeta pour ba combattant ba musique betate Gisi abando répondre bien au moins qui Robi message abando pesa landa yango ezana YouTube de so beti au kodi pe na blog na biso omona yango omona ke Gisi azo réclamer mbongo ba pesa bango mbongo parce que bango bantécédent na bango na gouvernement et banda kala tango président Kabila yaki na France bango basala ki sécurité à président Kabila donc c'est archi faux et puis donc vraiment do pesa nga mawa vraiment loba likambo oso ngo funda mutu loba likambo za na preuve donc ozo ba César Ngadi mutu apesa ki bango azaki bango est yo benge ki Gisi olingina pe numéro ya Gisi bien Robi ya Robi obenga bango ba sa bango kenga na tinde bango si c'est fait César Ngadi na lingo loba boya discours no so betel biso mamambongo so zaki na boîte wana te ko yeba masolo wana te soko yeba masolo wana petit Gisi azali petit na ngai yoka na zokata hote excuse nga petit Gisi parce que zo pesa nga kanda petit Gisi na yebi ye banda azali na âge à 8 ans petit Gisi na yebi ba parents na ye petit Gisi donc petit wana ceux qui azali na ba démarche administrative abanda ko ya epai na ngai na sale ba démarche administrative ko sale ba lettre makambutu andoza na ngoso likambu tangu ba saligi masolo wana Kabila nga na yeba ite mais tangu balingo kene na Kisasa azali na besoin ba aider na makambo administratif ayaki oyebisanga après na comprendre que ye mutasane petit Gisi na yebi le lote na yeba banda kala dépense de mwana muke na yebi makambo na ye est-ce que le lonet nga na yebi petit Gisi soit sale makambo na yebi singa na kat mais
mais vous êtes pas téléphone bobenga na kisasa kuna bato ba déjà kisasa ube bobenga ata ambassadeur a botu na yeso ki ngai na yeto suto yebana ngai kutu soka ambassadeur on a sina pesa imbot mais il faut pas utiliser les gens comme ça c'est aux qui sont Dieu et divine ngate o yebi fréquentation ngate ozolo makamo ozolo bango net ozana vraiment la conviction ozapela na preuve merci César Ngadi merci César Ngadi toyo eti wana soka za ko lukayo soka ya ko lukayo parce que ayebi ke bosa même boîte yango ya ko lukayo pour fati o fati même boîte ani quelle même boîte mais ne mélangez pas les choses on moninga on peut se respecter mélanger makamto même boîte quelle boîte Ngadi ezama kamba Congo ezama kamba Congo ezama kamba mais c'est juste quelle boîte ayaka ko lukanga na masolo musu ayaka lukanga na masolo na ye privé makambo na ye ya boîte na ye quelle boîte merci obibi na masolo Congo mais non, liboma. N'importe qui a collé dans la radio à l'objet de pas. Au fait, dans la sola Congo, liboma. Au fait, quoi qu'ils aient mon tout sur la preuve de. D'ici, Nabanzi, tozoko yokana te, tome kanano. Avant le bataille wana, d'ici aye à la radio, batunier, d'ici, Robi, banani bataki bino. Baoyebi sayo César Ngadi mutu azwaki biso katika azwaki coopération na ye pa isoki ya Kabila yango na bengisa biso wana bo attaquer ngai oyebi atandisi makambo lobike yo ovena ndako na yo ale ozo créer oyete batebele ba na ndabiso heureusement ka ozaka yo moko batebele ba yebi ngai ba mona ke ozo la ngamo pam pam ozo do ya na ki mais que clic merci Papa César Ngadi Nabanzi César Ngadi Nabanzi César Ngadi Kinkela Bolimbisi Caporal Kinkela Bolimbisi nan bato César Ngadi Caporal Kinkela bo zalana kimia mpambate ngai naza ko diriger émission Nabanzi motuna César bandeko César azali wana yemoko kleboa azali na bino wana azali congolais ako défendre na makambo nyonso tu Nabanzi ndeko na biso Caporal Kinkela ye alobi ke César Ngadi ayebi bapechi wana ndenge moko César Ngadi alobi banda na âge ya 8 ans ayeba pechi wana basalaka makambo ya mabe mais pourquoi alekisaki bango na kati ya masolo oyo ye moko ayebi ke mboka ezali ko marcher bien te cela veut dire ezalaki coopération ya ye César Adi Londole na bapechi wana biso tokoyoka César soka alobi ke ezali coopération na ye te biso tokoyoka oyo alobi alors service ya investigation ekoyeba kosala mosala na yango pe bapeti wana bazali pe batu oyo tokoki kozwa bango na système ya kurudimba eke bakokoki kosanza vérité mais lokola alobi ke ezali yete alors bandeko to stoppé wana ezali yete mais système service ya investigation ekosala mosala nango nde bomeseni tozalaka vraiment na mituna to lekana vraiment na koswana te na mekana nukozwa ndeko oyo abengi na nzela ya telefone nde tokolekana lisusu na bandeko boza toujours na nzela ya singa moto na moto akozwa li loba na ye topesi ndeko na biso bengi na nzela ya telefone kombo pesi kozali kobenga na intervention na yo eboto. Alors bonsoir papa Destre. Eboto papa na biso. Oui papa Lutete na benga na Finlande. Oui. Na la question na tu na nani César. Bon, nalingi na yeba est-ce que ayebi a répondre biso nanu est-ce que ayebi biti ya ba combattant soka ayebi biti ya ba combattant a expliquer biso combat biti na bango eza nini pour ceux qui vraiment ayebi en je pense et le quoi ya sala qui a invité ba anti combattant wana donc ils ont accès que on dirait ça na congolais mais à répondre biso et puis il faut aussi expliquer s'il faut que nani ba voyou wana ba salaki ba disons ba recruter comme ambassadeur est-ce que babilo ba wana yé en tant que vrai congolais pourquoi toi garder babilo ba wana a ko binisa ngolel merci na linga répondre à la question merci beaucoup merci et César Ngadi ozali na maloba
nalandi nakanisi na répondre na suka na question ya suka lobi donc ngai nazwa na occasion moko te ke ya kobimisa makambo wana parce que ambassadeur azali donc ambassade ya Congo ezali eloko ya munene bayebi makambo asala et puis ngai nazwa na occasion te nakoyaka teke na bandi kolobaloba bo wana ezali bagisi baza ba majeur bayebi vi na bango nde baomene donc aza mwana na nga te aza nini te aza libre na makambo ye azosala donc nakopréféré mpenza nakosala tout wana mpenza napesi bino parole nakoluka parce bapeti wana kasi bachange banumero nakoluka na convoi nasala tout bagisi bazwa bango na radio lisolo awa na robi bapesa bino version na bino nga nakovanda te nazoki occasion nini est ce que vi ya gisi etali nga te vi ya gisi aza na mwasi nini na bana aza majeur vi na ye nga nakoya koloba makambo makambo ya ambassadeur moto azwa bango eyebana do soko otuni bato tu baza na Paris bayebi adi londole mpe ayebi bato ebele baza na Paris bayebi ke bagisi basala sécurité ya kabila wana eyebani na bato ya Paris ezaki nga na yaka na bandolo bango te lelo occasion moko epesami yango wana nalobi yango po bazoloba ke soki biso na bango tozwa biso na bango mosala ndi nga naza na bango nga na bango namona kutu bango te donc sikoyo ozoloba na nga bacombattant soki nga nayebi bita bacombattant nayebi bita bacombattant parce que nazalaka na bango lobi nazali kutu ya batinda yenga invitation lelo baza na nini et puis le 28 kutu na prendre bino le 27 réunion monene ya bacombattant ezali na France awa bacombattant bauta ya Canada Allemagne mokili mobimba donc baroya awa baza na réunion naza invité le tosoli na Martin Sali quand même aza coordinateur ya bacombattant bacombattant baza na makambo na bango Rex aza na makambo na ye Pierrot Itela aza na objectif Congo mais bango tout basangana na lingomba moko crash mokonzi na bango azali Martin Sali lobi abengi ngai invitation na ngai ezali po na réunion na bango ya munene basala ya mokili mobimba ekozala le 27 bino bokasi na soki penza bato wana barex bomoi ndenge azokende kolakisa basekret ya bato wana so bakolabo mais vraiment bino bozomona barex wana baza bazoba obe banini donc soki nga mpena nazalaki motu moko ya mabe nazali obe combattant donc naza motu moko ya mabe neti soki oyo bino bo bakolabo yo kasi barex wana mpenza donc bango basola na ngai bamapesali basola na ngai bapieri to basola na ngai. Merci César Ngadi. nayoki reste aza invité na bino aza invité na bino samedi invité na bino na émission ekoyaki kobosana te DSB tuna ye reste tuna ye est-ce que vraiment reste yo comment okotravaille na bakolabo parce que osolisaka César Ngadi. Merci César Ngadi. Merci bandeko na bacombattant bato lokola barex bazali. Merci. Martin Sali bazali. Merci César Ngadi. Parce que bazali mentalité ya ndenge mususu. Heureusement parce que soki ka mentalité oyo ya kokondane mutu bona boye eza mawa trop. Merci César Ngadi na intervention na yo. Allô. Oui, alors, bonsoir, combattant Rex. Bonsoir. En tout cas, combattant Rex, Radio Lisolo, Tobengio uniquement au Lekana Radio Lisolo à partir à vendredi de 18h à 21h. En tout cas, au solo, on a combattant Nyos na Europe, Bayokayo. S'il y a des questions à vous poser, va poser des questions parce que tout le monde est vraiment que l'it aux autres qui n'ont pas bien. Yo le bini. Je dis que c'est vraiment honneur et fierté pour nous. Nous allons vendredi soir à 18h na Radio Lisolo. Donc je serai là et j'invite tous les frères combattants et tous les sympathisants et tout simplement tous les Congolais qui veulent m'entendre, échanger un petit peu avec vous à Radio Lisolo, de se brancher le vendredi de 18h à 21h Radio Lisolo, na Rosalawana. Donc je remercie l'invitation d'Abino et je vais essayer d'être à la hauteur. Merci. Merci Nabandeko wana ezalaki Rex Kazadi esika oyo vendredi tokoyamba lisusu ba révélation ezali moi ebele tokende nano epai ya ndeko na biso mama Mize mama ya bana topesa ye motuna tokende na mituna epai ya César Ngadi. Eboto balandi nyonso eboto na conférence
ya solo lisolo oyo eza lisolo ezolakisa désordre na kati ya ba esprit vraiment. Papa nanga César Ngadi ndatoyeko enfin mbala liboso na yoka mungongo na yo na radio yo mbala liboso peto yamba yo mbala liboso pe nazwa occasion ya koyoka na yoka ki maloba makambo wana elekaka wana ba petit moko boye balobi mais tango yo bandi lisolo na yo lobi yo za rwandais te c'est bon wana ya problème te kozala rwandais eza péché te péché nde ezali rwandais yango aza kosala nini. C'est ça le péché ko uta. Soki Rwanda abomi moto nde komi mabe wana. Rwanda asali mabe moko boye nde mabe na ye bimi me. Yo moto soko zali no Rwanda kaka, osali no mabe moko pa moto te na mole loko ba kondamner yo na ngote. Me papa na ngata yo bandi li solo awa. Ngai oyebi ngai te papa. Pona yebisa yo kaka ke oyebi batu balandaka émission yo te. Yo po ba papa desfe ayebi te batu ba yo kaka ye. Yo pe eloko no wana osalaki wana oyebi te bato balanda yango eza kaka te ke bato balanda yango me makanisi ya bato balandaki eloko wana yo oyebi yango te. Oza journaliste normalement makambo na yo osalaka il faut toujours kozwa en considération interprétation ya oyo ozosala na public na yo d'abord oyo nyonso alandaka yo aza public na yo te oyo nyonso alandaka yo alingaka yo te misu bayali balandaka yo balingaka na bango yo te. Siko oyo sali wana oyebi ndenge ba interpréter yango te eloko oyo ekolobela awa yango wana mais siko yo moko na maloba na yo papa na nga oza ko expliquer que bana wana kutu basala ki sécurité soki ya nani wana donc makambo wana nyonso to avant yo okende kolobela afa ba benga yo balo makambo na bango wana baza ko senga bamboko na bango yo so yebaka yango oyebaka déjà yango siko tango ba bengi yo wana yo esprit nyo kendeki nango wana soki yo moko oyebi ke bon wana baba petit na oboye bali na bango oui mais ba mindele balobaka yebisanga nani yo tambolaka na ye na yebisa yo nani yo zali à partir ya yo moko na conscience na yo mi yebi na yo yebi ozano bien ozano kunate tout ça mais siko bato ba yo ki yo ba interpréter makambo ndenge nini ngasi ko na logique ya ngai na komona ke yo zanani d'abord yo zanani ngai normalement ce que d'aki va petit nanga na koloba ne boy tala eza réputation nanga ndo tia en jeu makam na bina bolingo ya koloba wana lelo oyo Congo eza ko traverser moment moko stratégique eza moment moko stratégique na kasi ba bengi yo Rwanda pambate donc Congo eza ko traverser moment moko stratégique yo za journaliste oyebi moment o boyo traverser et elle to ya koloba batu te o te eza démocratie non papa attends un peu et ya ka problème ba démocratie te papa nanga eza problème ya réputation na yo pas ya bato et pas public na yo bazo balobi que non ozali bo sali parce que ba mona ki otandi mesa otie kwanga na mesa pe bolé na bango yango sko ba bia donc yenda za boy mais oui papa nanga puisque bango ba bundela ki eloko eza en place wana ya Rwanda yo olie na mesa kwanga na bango mais bien sûr ba ko benga yo posa moto na bango na place wana il a fallu peut-être que tout ça nous tout rwandais parce que wana jeune ayo ngoza la claire devant bateau mais na ndenge o makambo eleki ndenge ba petit wana basali et que yo nde papa oyo o edaki bango pour ba transmettre message na bango wana okoki kopesa bango ata mbongo téléphone papa bakota ata la cyber ba benga na bango na kuku ba benga ba résoudre makambo na bango wana mais omi bimisi na miso ya bateau balobi makambo na bango donc yonde tremplin na bango ya likabo bango balingi basala mais la miso ya bato na moment o Congo aza ko traverser babimi siko banani na yo siko bini banani bango bato baye bango te bango mutu akoleka na nzela leki ne ye pa leki na ye nzela mais yo papa nanga oza mutu moko ozali na contact direct na public na bato bayebi yo siko yo na place no bimi nani yo moko siko omiloba na ndenge yo utko expliquer soko bakisaka no babaka mwana te ko basala ki soki sécurité nani wana peut-être les kamango lingo leka banga ba comprendre oui c'est vrai mais oye ko expliquer ko yebi bango banda kala que makamo basala ka pe oyeba ka pe yango mi papa nanga mais ndenge ni nozoki siko courage okende ba utiliser yo na point wana na zonki sana malo. Merci et maman na biso mise na banzi César Ngadi ozali na maloba. Merci, Maman Abso Musée. Merci beaucoup la question.
na répondre yo toujours ngai la vérité pour le na kanisi soko tali vidéo wana na bomba kité na lobaki on a kati ke bino lelo bobimi awa bolati bilamba oyo boya koloba suke ba melaki bino mbongo. Moi je suis pas là pour juger les gens, moi je suis là pour passer l'information. Après c'est à vous de traiter bota so mutonga za zo bobel pas ma yele na lobby on bien nabi d'ici Robi bino tala vidéo wana na bomba ya moté na yeko loba on va lelote na kanzi otala vidéo te ou bien ba tala vidéo ozotala masolo ozana ngone lenga otala tala vidéo wana na ne bandeli kutu na lobby ke bango déjà boyi bango ba sala ki sécurité ya Kabila atanga yaki abazombongo te lelo to moni bango susu balati bilamba oyo mais bango balati bilamba ba yeti wana. Moi je suis pas là pour juger mais na bomba yango te zaka na lobby on lelo te tala vidéo wana okomona ke na lobaki yango au lobby interprétation ezali yo mo lobby interprétation eza ndenge na ndenge mutu musutu ako interpréter na ndenge na ye mutu musutu ako interpréter lelo so ba yembi bati interpréter les émissions ndenge za la mutu musutu ako ba neti DSP mutu musutu pa neti DSBT eza interprétation eza sorta soko tali tanto cheki biloko wana ekotaki na ba site au moins ape batu musutu pe ba lobaki pe makamande musutu de pour interprétation mutu na mutaza na ndenge na ya koloba. Donc pour la koloba ngai na koki ko préférer na koki ko ndimake na zo comprendre choc oya batu bazwaki ba mona ke non ba combattant bazali bazo défendre makamba mboka ba mona ke ba jeune moko ba kola awa ba lati bilamba Kabila ba bimi na balabala bazo ba ke biso tozo défendre makamba Kabila na koki ko comprendre choc ya batu. Merci, Papa Nabiso César Ngadi. Merci. Mais moi, je suis là, je suis journaliste ou bien. Merci, César Ngadi. Pour passer l'info, je ne suis pas là pour. Pour juger battu. Merci, César Ngadi. Nabanzi. Vraiment, on passe information. Merci César Ngadi. Nabanzi. Mama Mazé, mama nakokata nakati yote. Mais yeba ke tangu ngana lekisa batuana. Na sabino ba combattant France bazoka nga combattant moko te. Abenga ngai ko bana ngai César Ngadi adilo ndelo sali mabebo na bo. Bakoza na ndenge na baome na monaka ba combattant oyo ya France awa baza na raisonnement moko avancé pour na makambu ya démocratie. Merci tolérance ya démocratie moko abenga ngai te lobi kata to so na Martin Sali alobi na ngai lobi to za na bona bi Martin Sali yo lobi ya makambu na bino mais ngai akoma collaborer abi na non yo za collaborer na nguso na lobi makambu collaborer Rex awoseka kutu ndalo nazo de la côté ça l'émission passer na hôtel Clébois au moins na toseki mais il faut que dans la nation comprendre des chocs ya batu mais moi je fais que mon travail. Merci César Ngadi. Bon, merci César Ngadi. Nabanzi zela na kopeso maloba mama na biso mise. Mama na biso mise na kopeso maloba. Nabanzi César Ngadi nazali kosala modération. Soki mutazali koloba ozeli ba pesio maloba olobi na mokuse. Soki na sengi yo pe maloba pesanga pe maloba mais yo olingi kobotolanga toujours maloba olingi yo oloba nde mingi. Mais zela tala bande ko bazali ebele na banzela ya téléphone mingi na bando yo ka otomoni mungongo no matisa kama volume ou bien tia kama basse kwa nazo ka otanga nazo ba yango ezo dominer ona na banzi merci lokola yo emesana ko dominer na banzi bandeko na mituna soki batuni motuna olobi motuna na yo bandeko ebele baza ko benga na nzela ya téléphone moyena kotsa bango nano ezali te parce que bandeko bazali awe ebele pe nanu balobi te esengeli kopesa bango maloba na ta téléphone mélanger zoya Skype zoya téléphone mélanger. Merci ndenge ozali kolakisanga démocratie epai na yo to zonga nane epai mama na biso mise Skype bazaka batu na yo babenga yo bata téléphone mtu baza batu o babenga mingi te faut mélanger pe kaka mélanger. Merci na kati na téléphone eza batu nyonso tu o babenga na yambaka bango donc eza ngana zalaka na batu na ngai te po nzambe ne muto zalaka na bato mama na biso mise to pesio maloba tuna motuna César azala mokuse bande ko mususu mutu oya ko benga na nzela ya téléphone na kozwa ye toujours ndenge na zwaka mama ozana maloba.
Oui, papa nangai papa César. Likambo nga Mama na Mise. oyo. Ozoyo kangai? Oui. Nakanga. Nazoka yo mama Mise. Pour ceux qui m'ont batazolo banase, soko fandi nyoko yo kaye hein, limbisa hein. Na linga loba boy papa na. Par exemple, ceux qui na zalaka combattant. Na moni selo na yo ko meni na yote. Pour la kisi clairement na yo zali, o la kisi clairement esprit na yo. Eza kuti likama démocratie te. Natali suyo bien. Eza démocratie tango ko fanda na Congo, nde moto na moto akoyeba ndinga ko sala. Na moment au milieu yo za ko évoluer tango zo ko fanda na ba combattant. Et ngo ba ko fanda na bato yo, baza ko bundela likolo kuma mboka Congo. Oyo yo sali ngai naza combattante, ceux qui naza combattante. Oyo sali wana na moni solo eloko na yo ko sola na yo te, na ko wela pesu micro na yo te. Parce que c'est clair, on l'a qui côté na yo, la qui ndenge yo zali. Pour autorité mitema ya bateau wana, on considérait même pas avina, on considérait même pas esprit ni bango bazana ngo lelo oyo. Oui, bako boya ko yepa na yo te parce na yebi mitema na bango te. Mais ngai comme combattante, on a lingi lo kuma mboka nanga, na mo yo na yo luke pa na yo te. Merci. Nabanzi wana Oyoki César ngadi tozwandeko oya bengi na nzela ya telefone. Allo? Mais na dolo bana epe. César ngadi zela na pesi yo maloba te. Na pesi. Na mukuse kwa lobi na ngalika mungape na. César ngadi nano na pesi yo maloba te. E boto na mukuse. OK. Un message maman Miza apesi yango et pas ba combattant. Rex a la vendredi Ayoki. Hein, message wana yo pesi bango baza sunanga te, bon ça va, mais bango na ganti musu ba yebi ngai koleka yo, donc wana eza message to pesi na ba combattant à France et puis nazo mona ke ba combattant à France baza en état d'esprit moko te na ba combattant ya ba mboka mususu, mais wana eza message to tiki ba combattant nde ba répondre. Merci maman Mise. Attends, comprendre nga mabe, oyoki na bandaki na likamo interprétation. Au moins si ko ndengo interpréter makamanga na lobby. Nga na lobi boye combattante na lobi pona bango te na lobi na yebi esprit na bango te mais ngai comme combattant na lobi na kombo na nga moko ça n'engage que moi-même na lobi na bango te batika yo ngai na esprit na nga na koye pai na yo te omoni siko ndenge interpréter makambo na nga donc on doit comprendre siko makambo yo sala ki ndenge ba interpréter ngo o comprendre siko yo mais au moins na koye bisayo. Mais César ngadi na pesio nano maloba te interprétation ezali eza bakami bale ba msupe ba mona mabete ba comprendre que eza musala na ngai ba msupe ba mona mabe donc interprétation yo zolo ba eza yo mais eza ya yo eza ka ya yo te ba msupe ba mona yike ezalaki bien à l'axe bango donc interprétation ezali eza ndenge na ndenge. Merci César ngadi na banzi émission oyo mutozali invité nga nazo pesa yo maloba pe naza kokata yo maloba mais epai na yo ngai nazali invité yo ozali invité te yo moko ozali ko modéré ozali ko zwa maloba ndenge yo lingi mpe ozali kokata ndenge yo lingi na banzi ngala ya bi na banzi bandeko bazali kolanda biso bazali kotala parce que moto soka lobi yo zwi maloba pe okati maloba ngana tana kati yo oza kolinga te tokende na mwa ordre po bandeko ebele na balobi te tozwa ndeko na biso Teddy oyo akote biso na nzela ya singa. Allo? Allo? Oui, Teddy topesi yo maloba. Bonjour, mesdames, Teddy, na obenga parti à Bruxelles. Na zolanda émission en direct. Ouais, mais na lande émission moi bande litit na tokom na niveau oyo. Nazo ko meka vraiment ko partager avis na bande ko presque nyo so ba koti bete. Ndeko César ngadi aza journaliste. Journaliste musala na ezali journaliste. Eza ko passer information. Tous ala vraiment un peu plus pas combattant, toujours d'après la cause moboy. Mais il aza journaliste. Ce qu'on appelle journaliste combattant. OK, wana ezali ka mususu. Il aza journaliste. Donc aza libre ya ko faire passer au nyo se lingi. Biso ce ko ba combattant to zande pour na ko combattre bato ya ko bando passer. Ce qu'a passé bango te toye ba bato wana pendenge nini. Au moins te ko vivre na bato mususu, bazana ba deux faces. Mais eza la journaliste ne faut pas l'accès biso bato wana tala buto position na eza boye. À partir de biso ko to mayele pour na ndini to combattre bato wana. Bon ceux qui to boyi bato so ba l'accès biso bato wana. Au moins te que to vivre na ba ennemi sans que te ba ke baza ba ennemi. Là au moins que ezali normal journaliste azala neutre pour ba l'accès biso ba information eza ndenge nini. Ali kambo ezenge sala eza boye. Biso ko ba combattre toujours ye ba yango toujours mayele de façon que to combattre makambo wana. Mais ce qu'il faut to combattre
journaliste information ce que nous avons wapi question est-ce qu'on a comprendre yango wana surtout s'acharner na ba journaliste ba on se base la ka ba combattant ça veut dire to yeba banguna na biso bien te ba plan na ba biso to ba no yeba te des photos tika ba je sais pas ça va neutre de façon que biso to ba na sikoko yeba ka ba information de façon que to ba ko contrecaler ba information wana ate peut perdre ngesa la boye biso to ke to contrecaler mais ce ba ko pesa information te il faut pesa ka information o ya biso banguna na biso ba yeba information na biso mais biso to yeba banguna ndenge nini siko ngesikana nazo comprendre moi mukete donc moi avi nanga mukene ngana lo bangwana merci beaucoup. Merci papa na biso Teddy wana ezalaki maloba ya papa Teddy na Belgique tozana ndeko musu na nzela ya telefone. Allo nabanzi César Ngadi tokopeso maloba na topeso maloba te tozana ndeko na telefone omoni na moni injustice tango bazo attaquer nga ozoko tika yanga na défendre oyo mutu alobi sans mutu César Ngadi tokopesa yo maloba omoni ki combattant omoni ki journaliste ki combattant ndenge za César Ngadi nakopesa yo César Ngadi oyo nga nakopesa pe liloba oboyi César Ngadi nalobi journaliste combattant yebani César Ngadi tokopesa yo maloba yo mutu bato bazali ebele nanu balobi te nazopesa bato o bazali na telefone soki basisi na kopesa yo maloba ekobunga te na répondre te di mukiaki après na zwi donc yo okosangisa nga mituna 10 20 après ntango na kobunga ekomi kolabo Teddy alobi makambo napesa ata botondi parce que Teddy wana nga na ye toyebani te alobi aza combattant donc namoni kaka ke bacombattant ebele baza na baraisonnement na bango donc Teddy vraiment nasengi yo merci beaucoup. Merci tokei epai ndeko na biso oyo abengi na nzela ya telefone. Allo kombo mpe sika ozali kobenga? Oui allo mbote DSV mbote bandeko nyonso baza na plateau eza JP moto abengi nazo banda kaka ndenge balobaka na invité na biso comme on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets invité na biso elakisi ke azaka ya rapona ko bongisa te aza destructeur lokola ndenge ye moko alobi lokola nini papa na ye le temps azaki na banque du Zaïre lokola bango bakwesaki mboka ndenge azoloba ke papa na ye asali 35 ans na kati ya banque mais tango azoloba des années 70 tango banini soi-disant période où il y a interpellation bakendaki kosala kosa papa na biso JP tuna motuna na yo pamba te bandeko bazali ebele na nzela ya singa. Oui nazokende musu bakenda kosala nini contrôle na banque bango bakutaki ke batata César Ngadi wana bayibaki bambongo basokaki po nani toze na monsieur Kapita oyo Kapita Shabani aza na liste kuna baza na balise wana bien énuméré lokola aye bazo poser ba question pour la collecter mabeye ya sali que azo be sali sous peuple congolais lokola tata na bango initié ki bango pour na ndenge nini ya koyiba ndenge nini ya ko bebisa yango na zo ya na arrogance nyos ndenge bazo poser ba question mais azo ni ko pesa nini réponse normale te ndeko oza na nzela ya singa kanga micro na s'il te plaît bayogana bato ya PPRD ke ndeko na perisa ngwasuma po nini ola kisabiso ke okumba biso ndenge azoka na bapeti wana tena. Merci et papa na biso JP na banzi question na yo otuni nini jusqu'à présent merci wana ezalaki remarque merci na bandeko nyonso ko bazali kobenga biso toko papa na biso César Ngadi tokende nano malembe soki nakopesa yo César nakopesa yo maloba César Ngadi César yoka ngai malembe César yoka nano César okozwa maloba César Ngadi nabanzi émission
azo parler de Nabanzi César na ebité César Ngadi na ebité soki osala ka émission na yo César Ngadi Nabanzi tolanda ba norme soki mutu alobi na kopesa yo maloba na ebité soki osala ka mais est-ce que ndeko oya si ndeko Nabanzi César Nabanzi bandeko o bazali kolanda biso bazali ko comprendre ngai pe bazali ko comprendre yo soki mutu alobi asilisi na kopesa yo maloba mais yo nga naza kopesa yo te oza kozwa maloba yo moko yango pe nazali kotuna ba émission oyo salaka ou bien bosalaka ngo ndenge nini parce que soki mutu alobi na kozonga epai na yo na pesi yo maloba César zwa maloba yo na pesi yo maloba te oza na droit ya kokata nga tango nyonso tu nasengi bolimbisi na koloba lisusu te yo nazozela soki mutu opesi nga maloba opesi soki opesi pe te na koloba lisusu te nazotalaka ndenge ozopesi nga maloba nakopesa yo maloba parce que ndeko awiti koloba esengeli nga nazongisela yo yo oloba mpo napesa ndeko mosusu jamais nakoki kosote mais yo ozoyiba nga maloba nanu napesi yo te ndeko awiti koloba oyoki ye César Ngadi zwa maloba répondre na ndeko soki osilisi nde napesi pe ndeko mosusu maloba topesi César Ngadi merci nazobosa na loko yango eboto papa na biso topesi yo maloba papa na biso César Ngadi topesi yo maloba